Nzambe afana na ngomba te. Nzambe afana na ngomba te. Nzambe afana na ngomba te. Comme moko ataba na ngomba etali yo. Ba monela na ngomba etali yo. Mama sara na ngomba bato mo kitana zemi. Bato mo kitana zemi. Bato mo kitana zemi. Bato mo kitana zemi. Amati ngomba kitina zemi. Tina zemi. Tina zemi. Ta toujours. Ta toujours. Ta toujours. Ta toujours. Pendant la fête, pète. Pendant la fête, pète. Diable est bien mout, diable est bien mout, diable est bien mout. Ne diable est qu'à lisama. Le diable est puissant, le diable est puissant, le diable est puissant, le diable est puissant. Ne diable est qu'à lisama. Le diable est puissant, le diable est puissant, le diable est puissant, le diable est puissant. Diable est bien mout, diable est bien mout, diable est bien mout. Porte-monnaie magique et bimara na décembre. En décembre. Moi nanzambe keba. Moi nanzambe keba. Moi nanzambe keba. Abimi na cimetière. Atati nzoto. Abimi na cimetière. Atati nzoto. Atati nzoto. Abimi na cimetière. Ba mage, oike no ba mage baza ba magicien, baza ba magicien, baza ba magicien. On l'église la biso solata ba or te ba peksa la Bible. Ozoboya or, l'église la biso solata ba or te ba peksa la Bible. Ozoboya or, ozoboya or, ozoboya or. Ba peksa na verset nin, na verset nin, na verset nin. Ba peksa na verset nin. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Na telema na toza awa tai. Toza awa tai ya maman Nicole Malonga. Donc Aza partout dans le monde. Oh. Toza awa il est ma candidate. Maman Nicole Malonga. Yo, wana. Ni malata sula milaite.
anabuwaka na ngata malonga makuya na kama kilo mkusi sans complexe una solinga mezi nyonso linga solinga ekokayo kota papa Nebiso Yassika Eye. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarah la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais sauver le monde entier. Tous abonnés. Nous Sarah la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à qui. Bienvenue dans votre émission Tranche matinale avec le docteur Patrick. Réfléchissons tous ensemble. Analysons ensemble donc mission ils ont cartonné au ba maman ba papa bazo benga matin midi soir pour na kopesa nga ba félicitations na émission oyo eza émission moko éducatif et puis eko ramener batu na la Nouvelle Jérusalem. Na été sur dans le malamu la Nouvelle Jérusalem. Donc tout ce que la Lucifer li felonaye morazinda la maya la kama ya moto wana. Alors merci beaucoup Nabatunion tout besoin encourager nga pour l'émission oyo toza na posa ba sponsor sur cette émission toza vraiment na besoin ya ba sponsor pour l'émission oyo toza na besoin ba sponsor boya ko soutenir musala ya nzambe parce que oyo musala nzambe za évangélisation bo soutenir ba polémique bo soutenir buzoba bo soutenir ba insulte oh mutu moko ozongi c'est bino merci aux alate ikona ngo pe msupe ingratitude des alaka mais ko koti sanzambe mudungu ingratitude des alakate pour nzambe pas lingaza na nyonga mutute. Alors je dirais un grand merci à mon équipe technique na moni Paul Mukendi mwana suka Mukendi derrière la caméra. Donc imaginez bon mon kitoko wana yi sope bon mon mabe. Donc ingénieur axe na moni bongo bon délivre bon c'est que pourquoi pas na Jonathan Kivuna CG à moi na mukie CG à moi na mukie na ba charge à mikolo. Donc voilà un grand merci à l'homme selon mon cœur papa Diego Melito, un grand merci na Tatapo, un grand merci à maman Gina Amatou motema papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Un grand merci à Amélia Moueba la privade de Orlando Domingos. Un grand merci à ma sponsor Nanga Azir, Madjabou Gospel, Madjabou Talent et puis Toza Awatai ya maman Nicole Malonga. Alors merci à batu tout oyo bozalaka vraiment présente dans ma commentaire pour la émission oyo analysons ensemble avec le docteur Patrick na mon IP président bébé maman Nathalie bazaki nanga na réunion babi maman Sarah 2022 tonika mwambila mon histoire yana docteur Patrick. En tout cas ezap na noté quoi hein na noté yango Dalia Onyema Sol Mbemba Nana Bafana maman 4R l'enfant mystique Sarah Abouele Eliezer Nkanou, Edwige Kalala, Pamela Kabeya. En tout cas, papa a dit MK, vous avez vraiment nantima quoi. Paul Mukendi, Fungo Labso Plateau. Fungo Labso Pinana présenté Docteur Patrick. Bonjour docteur. Bonjour maman Sarah, Tola, grand esprit, futur député. En tout cas, ça, comme si la place, voilà, la émission, et tu bahanga mabe. Non, la Bible dit
Dieu confirme la parole de ses serviteurs, même la prédiction de ses envoyés. Vraiment. Et ce que tu as au monde. Si, d'ailleurs, merci vraiment. Autorité za makila na yo. Aux en a pouvoir, aux en a charisme, aux en a art de parler. Parce que parlementaire, il faut même parler. Donc tu as l'art de parler et de convaincre les gens. Merci beaucoup, docteur Patrick. En tout cas, merci. Et ça, prophétie au Pesanga Banda, Mkola Liboso émission to Bandaka, et ils allaient toujours répéter. Donc, c'est que Kokisama n'a convoyé sur Massia. Merci beaucoup, docteur Patrick. Nazong sur Lissousou. Parce que les émissions batu ba misani nango ba absence penda bazo kokate mais faut comprendre que docteur Patrick azaka ate na temps plein ya émission azape na temps ya kokipe ba mpate donc des fois à cause de la prière à cause de la jeûne des fois pas à cause de la que nous prier pour na mutu et musu sur mon moi ba absence aux ala trop et surtout mois de décembre taka le tolo bela décembre donc l'autre fois tolo bela qui to suksa qui na éternité je crois bandeko bolanda qui explication à éternité nga na mekai ko bois comment vocal la frère Patrice Nzembo na ya boyokaki donc lelo to kolobela mois ya décembre parce que toi en décembre toi na ba sujet belé il fallait to lobela mais na essaye docteur Patrick décembre aussi là apparemment ba réalité belé ça la na mois décembre o batu ba baraté o toza ba ignorant toza ba ignorante yango na lingaki lelo na docteur Patrick to parler sur ces mois de décembre. Docteur Patrick, expliquez biso mois de décembre selon ba scientifique avant ngana kota no na ndenge penda ya spiritualité na mituno na bongiseli. OK, merci beaucoup. Avant na bande émission na bolingana sambela nzambe. Voilà. Mokonzi monene nzambe na nguya mozaisa likolo pe na se na kumisi kombo na yo na sanzoli po to zopesa biso souffle de vie. Pambola mama Sakatola pambola papa Paul Mukendi o azo filmer biso pambola bandeko bazali kotala nzambe na senga repa na yo o circoncire matoi na bango po te balanda na ndenge ya molimo po te basosola makomi na yo pe matea o nzambe na lola la Bible dit un témoin fidèle apporte la guérison tikete to ma guérison na mitema na bomo ya bana na yo o bazolanda yo na kombo na Yesu Kristo amen. Amen. Voilà. Oui. Maman Sarah, je pense ils en ont mois ba bre novembre octobre décembre ba mois on ba mois moko significatif ils ont une signification monene ba mois wana eza ba mois moko oyo Satan a télé ma rapport na la vengeance. OK. Ba bre octobre. Donc, octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, décembre. Et na Bible bazolo bela makambo. Eza moi o Satan telemaka pour sa vengeance. Eza pe temps o nzambe telemaka pour na kolongisa ba oyayi. Eza temps pe ya transition. Avant na kota na Bible obinanga selon la science. La science. Eza na empire ou bien ba royaume o e domina mokili o e konza mokili to bandi na Égypte. Égypte ezaki grande puissance. Ya makasi oyo ebande ko coloniser mokili mobimba. Tala na tango ya Joseph nzale koti na mokili. Batu bazo tika de partout ko en Égypte pour na kozwa biloko kolia. Ne bongo pe occasion na bana Israël bakota kan Égypte bayaka na Afrique pour na nzala et bakanga min Égypte. Égypte ezaki grande puissance. Na Égypte place basala ba kisi ya bambomement ozoma mutu akufi bazwa mbome mutu et puis basala ba formol biloko basala ba conservant. Tant Joseph a expliqué ndoto ya pharaon lui que non 7 ans où ils ont cette abondance 7 ans ils ont 7 à disette 7 à disette comme la 7 ans ya abondance ayeko sala ba magasin pour na pharaon ba loso ba blé wana nyonso tout ba bande ko tiango ba conservant et batelama pendant 7 ans nyonso wana ba tazota de partout natala ki dernièrement na documentaire na TV5 ba kena na ba pyramide wana ba kei ba ke romona ba
ba loso wana ba blé oya Joseph wana oyoki bazwi ba blé wana ba loni yango ke boti bande époque ya Joseph donc tant no mayele wana on nzambe apesa muto Joseph alors Égypte elle a une grande puissance donc on a pe ba Philistin pe bazaki grande puissance wana tuninga selon histoire na okoma pona ebisa makambo ya décembre sika kombo ya décembre bandeli selon la science et puis tout mona ba Syrien pe bazaki puissant bazo dominer pe mukili to koma na ba Assyrien les Syriens et les Assyriens Assyrie n'est capitale eo ezali capitale ya Ninive est-ce batine Jonas aki noté ya Samalam Jonas ya kimi akoti na mambisi mbisi azui asanzi na Ninive te ne total na ba dessin animé OK asanza ki azongi seka na mboga sika utaki et na suka na monte Jonas atamole 3 jours pour na côté ya Samalam et to komona empire oya Babylone est dirigé par Mokili. Après Babylone, ezalaki Mède na Perse. Après Mède na Perse, ezalaki empire grec. Après empire grec, ezalaki empire romain. Empire romain est au Kabouane, comme empire romain d'Orient et empire romain d'Occident. Alors, ezalaki na roi moko monene na kati ya Rome. Roi oyo nde mutu ayeko ko ça la calendrier romain ko fixer ba mois ko pesa ba comme ba mois c'était le roi ou bien l'empereur Grégoire XIII empereur Grégoire XIII yemutu ayeko ko fixer calendrier romain OK alors tant Afrique a fixé calendrier romain makamo ebani ko salama a fixé pena ba date oyo ya le 25 décembre. Okay. Donc, au calendrier romain et que Salama et que ça l'a fixé à partir de Grégoire XIII. Donc, selon l'histoire, Grégoire XIII, yende mutu avec ko vandi ça makam o ya calendrier romain en quelque sorte selon la science. Alors, selon la Bible, na kolingana tanga. OK. Na Esther chapitre 9 verset 1er. Bible le Bible. Au 12e mois décembre. Au 12e mois décembre qui est le mois d'Adar. Le 13e jour du mois, jour où devrait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi. Aujourd'hui, le 12e mois décembre. Babi ordre à roi, il fallait exécuter le 13e jour na décembre au mois d'Adar où devrait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ce fut le contraire qui arriva et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Moi, il y a décembre, moi, il y a vengeance. Makambasi ba lobaki déjà. Ba konzibasi ba fandaki déjà. Ba lobite, makambo ba décision tozui. Poto bo ma juif nyon surtout et que s'exécuter les lotés. Eva nananu. Ezela moi ya décembre. Esika mobeko ya roba ko promulguer yango. Liwo pona ba juif. Ba juif peuple mobimba ba kufa pona nini po muto Aman azo sepena Mardoché. Mardoché azaki noko ya Esther. Zoka ne Esther pa komaki reine déjà. Mais muto wana Aman azo lingake no soki batunyo so bazo kota na porte ba fuka melaka ye. Et Mardoché azaki juif ayibike no awa ata tozana mboka papa ya mais loi na biso to ko fuka mela banzambe misusu te. C'est ça. Il faut to fuka mela nzambe. Nazo yebisa yo ata nzambe atomboli yo ato komi na poto ato komi ministre ato komi député o komi sénateur o komi homme et femme d'affaires kofuka mela nzambe abike côté c'est l'Éternel qui t'a donné le souffle ye muta pesa ba parents na yo inspiration na mbongo ya kotangisa yo pourquoi tu abandonnes Dieu attache-toi à Dieu accroche-toi à Dieu talaba na Israël babi mi Égypte ba comme na Israël mais natangwa Eli babi batu nyonso balani Dieu Baal Dieu Astarté
Et il a dit, Lélo na Carmel, toi aussi, ça m'a camboyo. Que tous les peuples viennent derrière moi. Parce que Bazeli, Nzambe à Bal, à ça le côté, à Kitimototé, Nzambe à starter, à Kitimototé, à ça le côté. Il y a des celles-là, Lélo Azapiaka. Ah, comme on a maman Sarah. Lélo Azapiaka, Aza fidèle na moi sinaï. C'est ça. Lélo Azapiaka, Azo Sambe Nzambe. Na église, il y a un azola en église. Koluka billet, Koluka visé bima. Babeng sange pa ya na poto. Pasteur Bondela Ponanga. Pasteur Matelanga Ngomba, Docteur Patrick Ozawa, Nzambe no sala, Nzambe na tombola. Une fois keka kakuna ma atiki Nzambe. Alors Mardoché akwa kotika Nzambe te. Akanga bina Nzambe Israël. Mardoché kuna na Babylone kuna église ezaki te. Ezala batu musuba profitaka. Oh non, église ezate, ya una ça n'importe quoi. Non. Même si otiki pasteur en Afrique ya. Et si ozali kuna kangama na Yesu. C'est ça. Bongo so zali kolo avion. Avion ngesa crash. Église ezakuna, pasteur ezakuna. Non, il faut belle la Nzambe o balakisa yo. Na église ezakuna neti classe. Ba ola kisoma kamume oko kende ko salango, oko kende ko appliquer ngo na musala. Donc ato za wapi? Ata Nzambe atomboli yo. Omoni mbongo yepe ne bele boy oyiba mbongo non. Kanga mutema ko yibate, kanga mana Nzambe to sa Nzambe. Oza musala, privilège, oza mukonzi, o secrétaire fona bimana non. Keba ko zo malade. Okozwa sida, okozwa AVC, pour azape na mobile na ye. Yo le bilo aza faible, aza secrétaire tika na manipuler. Loko batu ba osana musana ngai, na futa bango te. Non, zala un bon patron qui va aimer, qui va aider. Et na moni maman Sarah Sali fondation moko azo aider batu. Zala patron muté malamu, na tongo la muko pesi ba serviteur bonjour. Et bande on a biso, oya bandal kuna. Comment ça va? Au PC bonjour. Et ça la bien. Alors Mardoché aboya ki ko fuka mela Aman. Bato bele tang ba aboya ko fuka mela banzambe abikeko. Voilà le problème ezoya. OK. Aman a teleme bien. So ngana zo kota bato nyos ba fuka melanga sauf yo. Zela na ko lakisa yo. Et puis na lakisa ka yo moko te na peuple na yo nyonso mobimba. Ozomona par un seul homme problème komeli bato. Ezala bato musuba o sibir mabe. Ozo sibir ba dépression. Ozo sibir ba conséquences. Ozo botate. Ozana mwana te ozana musala te. Mais zana mutu moko aboya ki ko fuka melanzama bikeko. Mais je te le dis mon frère et ma sœur, la victoire est certaine à tes côtés. Nzambe bise kaya bikaye. Soko sala ki malam, tu allais relever ta tête parce que salim mabe yango kitsa mutu. Nazo bisa batu nyonso bakanga mana Nzambe. Nzambe atika na nyonga moto moko te. Nzambe azotuna mutu nabi de qui suis-je débiteur? Wana patron mtotuna abina na nyonga nani? C'est quand il y a futa, ana ba mal mbongo. Nzambe afuta talate. Atoza na souffrance abik sayo. Atoza nzambe opesa yo. Nzambe amuninga mutute, amuto osakanate. Alors Mardoché aboko fukamela. Nde sikoyo Aman a comploté. Basali clique wana bazake belé. Ba qu'est-ce que kotika mikane par roi pour roi a signé. Roi peut a signé. Et qu'est-ce que promulgation le 13 décembre. OK. Ozomona. Donc, mois de décembre, nous avons mois de vengeance. Il y a un peuple de Dieu. Il faut ôter les malabondeli. Peuple de Dieu, cause à la distraité, parce que pendant les fêtes, il y a des choses et des problèmes qui se passent. Okay. Donc, voilà en quelque sorte explication sur le plan scientifique et l'explication sur le plan biblique. Et mois de décembre, ils appellent mois de transition. Okay. Ils appellent moi délivrance. Mais ah, vous allez calendrier ba romain. Calendrier ba maya pe ezali. Ba calendrier za ebele. Biso pe na Congo. Calendrier na biso ezali. Oyebi biso tant bato ya kato. Bazo fêter le 25 décembre. Moi mo big sami abotami. Yeso abotami. Et ça fait la religion monsieur soir ba imanien bango bango pe baza na date na bango ba fetaka Yesu abotami na so ba te Yesu ba ko pesa pe comme musute ka Yesu. C'est compliqué. Merci beaucoup docteur Patrick tozaka kana mois de décembre nini sala ka ke na mois de décembre mois de décembre ba problème ya makasi ya kabini na décembre liwa eza na décembre impudicité na décembre bazo sente bana na décembre katoke na moko te
kasi on a liwa impédicité ko santé na liwa na décembre. Pourquoi liwa? Apparemment décembre ezande kaka date oyo diable abomaka batu na décembre. Pourquoi décembre liwa ezalaka makasi ba accident batu bakufie koto ezindi sali boye ezalaka omoni moi aussi le plan spirituel diable ayebi yango te makambo na toloba makambo Mardoché na Aman awa ozomo Aman azotypifie le roi Satan le diable azalaki dana baproblème banda kala agir te azeli bajoin leka ntango ekomika babre octobre novembre décembre aye bible ezoba mieux vaut la fin d'une chose que son commencement suka likambo nde ezalaka ebandeli te elekaka ebandeli te na suka yebi ke non bolinga botransite bokende kote mosusu il faut achever bino suka nde etalisaka ke non soki eloko ezali malamu soki eloko ezali mabe ezoka neti bapaster mosusu awa paster wakomi kosala bese koloba n'importe quoi soki moto alingi ke non aseka atie aluki paster oyo papapapa ozomona fin suka ezotalisaka non moto oyo azalaka moto malamu te ozomona donc na suka nde diable ayaka kotalisama komonisama na puissance na ye le diable est puissant. Le diable est puissant, mais Dieu est le tout-puissant. Mais oui. Paulin, Dieu est le tout-puissant. Jésus-Christ est le tout-puissant. Le diable est puissant, mais Dieu est le tout-puissant. Pour Akenege, combien ça peut vivre à Job? Ok. Nous avons un diable peut permission. Tant que nous pouvons l'exabattre na tentation, na épreuve. Mais nous avons un côté élément. Les Job azobengaye, mon rédempteur qui s'élève le dernier. Donc diable a ciblé, ko calibré mois de décembre pour na ko boma batu. Esprit de mort, non mon accident et se multiplie à kaibele na mois de décembre. Pour hier il appelle makila, amela makila. Au moins esprit ko lamuka de partout, ba yo tsa ba piège. Nazari na ami moko boye frère Paul un magicien mobimba asala 22 ans na magie azo babike no biso diable na otinda biso abi yaba no lia na diable azo tinda ye na décembre asala opération chaque mercredi diable no tinda bango basa l'intercession ko bondela pona ko décourager ba chrétien oyoka muto no samla malili akomolinga film belé ba série belé c'est la mission du diable bazo sa nini bazo zoa ba poudre ko boka na ba rond-point nyonso pour ko provoquer ba accident abi que no accident ne sama na train na Katanga abi biso pe tozagwa na frère Paul wana donc na décembre ba moi ba bre et ça ma problème le diable profite pour tuer pour égorger donc de fait mais pendant la fête aussi Jésus-Christ a fait le miracle. Abongola mai vino. Pendant la fête, Jésus-Christ a ressuscité. Pendant la fête, parce que la Bible est fait deux Pâques, Pâques est sorti. Il y a 4 sortes de Pâques. Il y a la Pâque de sortie de l'Égypte, Pâque de nativité, Pâque de crucifixion, Pâque de résurrection. Donc, na ba pasika, ba fête, nzambe pe asala bikamo na ye. Mais au moins que notre Samson a koufara na fête. Donc, esprit de mort etambolaka mingi na fête. Yango na jeune fille keba. Mubali musoa boya yo banda kala. O remarqué na décembre gentil zongi. Keba. Abosana nini, ayeko luka nini, azongeli nini, ayeka na décembre. Zala éveillé. Kola la pongite. O mona mubali wana, ayeko luka comme na ayena ba cadeau. Tozongana. Mais est-ce qu'il y a une maladie? C'est ça. Et puis en décembre, autour de mon esprit de mort. Et ça na milimo babimaka na ba cimetière. OK. Ba latin zoto. Ba mituka, ya ba cercueil. Ba yena ba trafic d'influence. Vraiment. Ba porte-monnaie magique et bimaka na décembre. Pona ko saba lo yenge ko bimisa mbongo. Mwana nzambe keba. Keba. Loko nzem oyo frère moko yemba. Ça toujours été. Ça toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Aujourd'hui,
c'est toujours pendant la fête. Mais la souka pendant la fête, il y a eu aussi les miracles. Donc, Bananzambi, Bokeba, Otamranzelmo Mbala Lingio, tout n'est le Benanzambi. Benga prophète docteur Patrick, prophète Mobikisi. Na yebisayo, Nzambi a fongolanga miso molimo. Natali saso mobala nzamba la vie na yo, ou bien nzamba la vie na yo te. Yo zakabone sentiment. Soki kono frère en Christ alingio, ote na kota maboneli. Na kene ngomba na luka retraite. Mais soki mobali ya mbongo, mobali oti poto, wana nzambe ne répondre nga. Keba, mutu mso oti poto te. Eza arrangement. Abimi na cimetière. Abati nzoto. Eza bela mbali mso yoza na poto. Auti Afrique yo linga mbali ya mwindu. Africain, aye. Okazaka no soki avion, nzoka nde avion te. Aye na monde ya ténèbres. Tokolobe pe makambo na mama. Makambo oyo bande ko sama mukila molili, ba voyage astral, lelo comme ko salama. Mutu atika Afrique ke poto. Na ndenge mystique. Et puis mutu suna poto ba rêve ba tebele. Abimi mama na kati ya kikoso. Abi no sukula kuna na douche na poto. Asutuka bo kanga mo misubwe abimi na kikoso. Hazaki na metro kuna. Asutuka bo abimi na kombi na nzili. Babendi e bazongisi yao. Zalama yele. Na décembre oyo. Keba n'esprit de mort. Il faut beaucoup prier. Ozomona bandoto mabe. Bandoto ya liwa. Bandoto zo kufa. Bazo lando bazo fino bakingo. Keba. Appelle le docteur Patrick Béni du ciel. Nous allons prier pour toi. Chasser la marque. Donc na décembre, diable azarape na batnia tchaba marque. Le roi Batpatia peut tabana singa. Ndemona Jésus Christ ngoye. Atini baye kolabi, boke na mboka wana, bomona nyama moko kangami wana. Bokata singa wana, boyania. Soki batuni, boyi bisaki non, son maître en a besoin. C'est que mutako zape mutu zape na maître musu bakangai. Et diable bike no sona kangi mutu yo, na kolia na décembre. Oh, ça peut appeler na mon fête na bango. On otuna pona liwa. Impudicité. Impudicité pona nini? Eza na démon oyo babengi démon ebena démon gari. Ebena gari. Ebena gari. Tant que le mambo ba démonologie. Démon ebe wana za démon ya destruction de la jeunesse. Démon gari wana za démon de mort. Démon ebe wana yende muto créer ba style. Ozomo no mutu mwana mwasi. Akomi na style muto alate lamba lo wana alate lambati. Il faut bouka ngonyo c'est quoi ya? Akati mapeka nyos tu. Etikali polele mukongo polele. Nana azo pesa inspiration pas ba couturier. Démon. Il y a des couturiers sorciers. Ozomona. Démon ebe. Azo travailler na ba couturier. Ah démon ebe aza styliste. Non. Aza démon azo travailler pour la destruction ya jeunesse. Ya jeunesse. Ozomona. Azo travailler na ba styliste. Ba modéliste. Ba griffe. Na bato ba griffe wana. Yo lingaka ba griffe. Okende poto omona ateke no ba griffe eko isayo. Parisienne. Belge, mwana Lola, mwana poto. Bana Londres, bana de partout. Okende poto me oso mata lupangu te. Olika ba griffe. Yo kanisi ke no kolata oleka Salomo. Oleka Salomo te. Esprit moko elata kana kati ya bato wana. Ba styliste wana bato a griffe wana. Ba mema ba komba griffe na ba ona monde ya ténèbres. Ba ko sala ba oui, ba sabe catastrophe ba peso succès. Yo poza na nzambe te. Oza molimo o santé molimo bo socialité. Mala moko yoka ke no griffe moko bimbo na otanga kombo te a. Allez, et comme na succès. Mbongo na pona ko sunga ta ba parents. Pona ko salisa batu. Po so mata lupango. Ozo somba lupango te. Mbongo yo so ba griffe. Eza ba musicien belé. Au moins que no musicien so ka beli. Malamoko artiste en danger. Mais mbongo nyoso ba neko zowana. Ezo kende wapi? Comédien bela artiste en danger. Or ba griffe. Griffe moko ba $22,000, bilema ba $50,000. Ah okoza mapango tongi flat. C'est ça. Ozomona. Écoute la OP. Or de mois na ebe na zo travailler na batwana. Azo travailler na ba coiffeur. Eza na ba salon de coiffure ya kindoki. Ba coiffeur ya kindoki. O ba yaka kozwata ba suki ya batu. Yo ke na salon kuna ti aussi ça suki. Attends bon suki ekoya kuna te. Ekoya. Bon bato ba sa manzaka ya bandoki bazate. Bana vernia bandoki bazali. Ils sont partout des coiffeurs sorciers. Yangwana ndeko na ngai. Bako simba mutu n'est pas n'importe qui te. Si. Bako sa tala.
avant ça ça rasuki na yo ata muto na sala bien luko ba état d'âme na ye ako simbo maboko ba bendi étoile na yo semaine on a kuna maman Sarah 2 semaines même décembre il faut le 3 semaines dans le combat des étoiles 3 semaines. Okay. Et si la semaine mon côté deuxième semaine et si la tête 3 semaines jour pour jour chaque jour ngana kimiote décembre nazawana pour la mission que sungal bota na nzambe ozomona alors kindumba on impudicité tant mutozo ka posa lata kitoko nde demo gari na gari ya gari nesko za kopela na ebe tant ebe wana ko peso ba posa ko lata ozoka envie maman ça lata kitoko bu obite no maman ça sala ka musala azwa mbongo na lifoot na ye nde na ba sponsor na ye ba azir na mone pena no mama obogil bangana apesa ka mbota kitoko makasi maman sol memba akomenga pena bi docteur Patrick bravo olwa sol memba c'est ça ma casse pour maman sol memba abima bravo neto no betel ba mi ke classe maboko soki azwi na devoir na mama bafana Maman nana bafana et pas émission docteur Patrina banda kolando banda kala merci beaucoup na peso pe mot maman nana bafana nzambe pa mula bino ozomona donc des mots oyo ebe lokwa ko bebisa jeunesse tant jeunesse e okufa na impudicité wana pour impudicité muto ko sida ouais donc quand ebe wana ye mo ra okrele aussi après ce que ebe akopé na gari babeta dio après gari abendio abomio na droit ba benga batu wana ba auteur intellectuel na auteur matériel ezoka net que non ngana mkolo momo na zama muki na bisi alekende beta muto na libanga tobole mbeli mona muki na bomino mais tant bon mais biso na justice ba avocat ba ebi ngane bo benga auteur intellectuel o ba benga auteur matériel mais auteur ma besoin intellectuel parce que non manipuler ezoka manipulateur ezoka muto avandi boy allez zombo ngota na bank zombo ngota tinda na boy ozo bato ba yibipe mais auteur intellectuel ndem bakangaka to mona ka bakangi ministre tel mais est-ce que bato bimise mona bakanga bango balandi auteur intellectuel alors gari yaza auteur intellectuel otinda ebe sala boy inspiré ba griffe siko mo peke no mobala kitoko aza pembe na olingatolo be pembe mbo ba race na noir mambo ki pembe na mwindu mambo ne ko sala mo no décembre batu nyoso tu soko telite okolia bona nete musoto na bi docteur ayemi nzembo ngana fana lola toka ngo soko telite okolia bona nete choko ozomona mais choko ngona suka lango ba tampo docteur wana demoni ni wana azo inspiré na bato basaka ba mafuta wana ozomona otune impudicité eza branche moko mulai bato basaka mafuta moko no ba publicité bandi okwa muté moto bato azare soki métis mais bazu bakange photo batena mafuta wana ale bino subo mo pakula mafuta wana bolande longi wana allez batapo aujourd'hui sima mikolo mais dans l'entretemps hôteli nan tango hôteli mubalo na kimaki amona bi angali sera bendi ben oebite masa lo posone ngwana yo la na bilana landa a etalio ozomona alors parce que na kata mafuta ba mafuta watu bapakolaka au moins tant on ma angéologie wana mademoiselle Belé il y a des anges déchus oh ba benga bango bato mafuta au moins so la ni ba publicité ba benga ba l'ange des fruits oh non ba fruits na ba ange nango oh non dans cette bouteille l'ange des fruits yem to sala boy il y a un ange des fruits wana aza ange nzambe akova na bambuma ange nzambe pendant lola ange. La Bible dit, ne sont-ils pas des esprits au service des hommes? Na hébreu, ba ange bazar na service ya oui, bien sûr. Mais si on a quels sont ces anges-là? Tout ça, c'est pour influencer l'impudicité. Au moins, on a pas commis, moi, ça comme le légèreté. Légèreté.
au moins muto za makasi mais andimi quand même non ah bon décembre on a mbalité ata obino moko na zekeko au moins muto a ser en Christ alobi na ressemble na nga même mukolo ya décembre oyo na ba fête quand même fona kepe quand même ko sepesa nzoto elenge sepela o na bolenge na yo habitika na buka miku apote Bible comme elenge sepela oh mais tanga na suka na mabike no na mukolo suka likana jugement ah au moins ser en Christ akangi pena mutema mais décembre te bonne année au moins muto ndima zoni ata mbali akala et puis moi c'est moi que non soit à sa fiancée abi lokana bali nante tika ba fiancé o ya kala misusu ba ya ebele ba misusu pe femme mariée au moins pe bengi pe super mibali o ya kala ya neni yango décembre ngo papa moi obibisa makila a marié décembre ka de titi pour la décembre au moins a senga papa bana pour bana papa bana kala azan mbal mususu a senga papa mais senga officiellement pour mbal o bozana ayebi que no bota bana côté mususu senga bana senga officiellement mais au moins no bo senga officiellement avec quelle intention nyoso wana na décembre pendant les fêtes pour ni azoma kotoyo asangisa abima motu ala telamba ya cher ato la telamba cher vanité de vanité tout est vanité. Yango phrase yango. Dr Patrick, merci beaucoup pour l'explication. Mais ce qu'au cas en décembre, tout le monde a rappelé bino ba pasteur, bo matisaka to ya prière, ba veille comme kili, ba jeûne ba 25 jours, ba 40 jours et koti, ba prière, ba séminaire. En tout cas, bino peut bo multiplier akaba prière makasi. Ezalaka pona mois na décembre eza mois bambre wana ba mois ya vengeance. Bon, ezana ba pasteur kala ngangu kala technique. OK. Ba pasteur kala ngangu kala technique. Kuba sadili langa, kuba dili langa. Aza ni inspiré. Mais avec nous au mois de décembre 120 jours de prière, 40 jours de prière, papa. Nzambe ebisa 40 jours de prière. Nzambe ebisa 120 jours de prière, 120 jours, 100 jours de jeûne. Yo mo zo jeûner, ba pasteur ya kala ngangu, kala technique. Mais oui. Aibi que non des abo décembre na sangisa mo ba jour ebelé. Pour na benda. Ba jeûne à 40. Ba jeûne à 100 jours. Est-ce que pasteur surtout pasteur ou sexarbino na YouTube. Est-ce qu'il a azorata au jeûner? Vraiment. Azorata autant maté après pas maté à Ernin. Donc, dans décembre, les gens sont inspirés. Est-ce que les gens biblique tonzambe muta inspira tonzambe muta sabino te beaucoup de mois de décembre bocha ba paté na église bocha ba jeûne est-ce que nzambe muta autorisera ba jeûne wana bo pesa rabatu de chaque décembre to ana veille sans veiller de prière 100 jours de jeûne to za ba prière boina boy est-ce que ça biblique bilo wana za biblique te Bible va prier sans cesse. Veillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Non, c'est ça. Bible loba ne bon veillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ba loba te que no mois de décembre ne otiki bat. Bon au diable ya za na repos. À travailler chaque jour. Diable à travailler chaque jour et puis na le loko mo mama Sarah. OK. Nazolo bana yo mutozola na biso. Biloko oyo ba passer ba ka kolobaka. Oh non, na 0 la muka bonde la. Po erwana penda sata salaka bandoki bapumba makasi na erwana yo lamuka makasi bonde la penza bon awa tsoto za 0 na bino ke no lamuka bonde la bongo muto za na États-Unis soto sa prière na ligne soto komi 0 awa kuna za soki 15 soki 9 soki 8 tala niveau so kuna ba komi 0 awa komi 6 bon yebi sangai Dieu est le maître des temps et des circonstances. Bando qui va na repote muto ko sa yote. O prière butu za makasi ko le ka prière moite. Ono na buto ko chasser bando ki makasi. Ono ko telemina bango po ero ba pumbwe. Ndoki aboma. Na kosio. Ba poudre temps ba boka na ba rompwe. Ba boka na butu. Jamais. Na moi, na butu. Na tongo. Na tongo. Longola eloko wana mutu na yo. Que no prière ya butu. Ya 0 heure ndeza ero diable pumbuka.
nana biso diable opumuka ndoka opumuka na ewana na 6h opumuka na 7h opumuka na minuit opumuka na 4h ono bazonga na 4h les arapes vrai est-ce que bandoki baloba la vérité diable va baigner le père des mensonges nzambe ya mensonge nzambe naza je suis le chemin la vérité et la vie biloko nyonso bandoki baka koloba wana lukuta père na bango père ya mensonge ono bazonga na 4h bazonga na 4h ndenge nini c'est que soki neti bazonga na 4h awa 4h awa c'est que les États-Unis eza soki 15h siko to bakende oloka bato ba 4h ba frontière c'est que ba sorciona na baloka bana poto ya États-Unis na moi en tout cas na ebité évangile ekoti na désordre moko et puis l'homme sous phénomène ba pasteur na décembre na komeka bato na ngomba nazo yebisa yo nazo insister mama sara na beti sete nzambe avandaka na montagne te pasteur nzambe avandaka na montagne te bon delive nzambe avandaka na montagne te na ngomba te décembre pasteur omeyi bandimi oyo bozotika basala bino boye mpo na nini epuis bandimi bango mo bosakeno bapasteur bakoma bongo ono pasteur mema biso na ngomba mais na kati église na bino eza na lieu saint eza na lieu très saint eza na parvis nzambe eza na kati église na bino montagne eza église na yo olika oke na ngomba bon mama sara siko tango pasteur na memi na ngomba bato bavanda na intendance kuna na ngomba bango soso baningi baluka nzambe baokesiko wapi na sa mokili mama nana kalemba tala biloko boye nana kalemba okoti place mo bien nga pele ngina tunda est-ce que nde bomemaka bato na bangomba toke ngomba tomati ngomba toke mangengenge kolukelonga nzambe est-ce que c'est biblique est-ce que c'est recommandation na bible yesu alba boye l'heure vient elle est déjà venue où ça ne sera ni à la montagne ni à Jérusalem na montagne te na Jérusalem te na mangengenge awa bango teka bakapoti kuna na mangenge baoteka bakapoti na mangenge na mangenge baoteka makayabu kuna baotele sami kuna eloko moko eza nzambe avanda na ngomba te et puis bapasteur bazokosa alati mwa nzambe la pembe ye wana meme bato na ngomba kuna faux monde mwana koyoka nekoma kuna ozokende kuna ono pas n'appelle mbongo pas prophète moko moi je suis le docteur de la parole de Dieu. Dieu m'a appelé pour dire la vérité. Soutenez cette émission sponsor boya awa c'est une belle émission où nous allons décortiquer la parole de Dieu avec vérité. Maman Sarah, moi je ne négocie pas avec l'évangile, je ne négocie pas avec la vérité du Christ. Oeza malam tolobe za malam, oya mabe tolobe za mabe. Nzambe avana na ngomba te. Yo ba ome moko ataba na ngomba ba monela na ngomba etali yo mama Sarah na ngomba bato mo kitana zemi bato ba mo kitana zemi amati ngomba kitina zemi azui zemi wana na ngomba baba angelo na prophète moi si abatu o matine na ngomba elongwa molimo ekomi ya nzoto. La Bible dit si vous voulez prier, entrez dans votre maison. Vraiment. Fermez la porte. Priez votre Dieu. Il vous écoutera. Amen. Il n'exauce pas les péchés. Mais tout ce qui se confie à lui. À ses serviteurs, le prophète dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Vous serez affermis. Et à ses serviteurs, le prophète, vous réussirez. Sois intelligence, wana. Tamboa robanga nzambe. Tika masumu, tika mabe. L'Éternel va t'exaucer. Kangama na mosel nzambe moni aza sérieux. Ou aza n'importe quoi te. Ou aza n'importe qui te. Ou aza garder ma valeur, ma vertu. Yamaloba na nzambe. On ne négocie pas avec la parole de Dieu. Dieu n'est pas à la montagne là-bas. Hey! Donde bato aloba ke biso mikolo yo. Toana ba prière kutu. Toke mangengenge. Toke luka. Nga kanta. Au moins n'a pas au na montagne. Okwe na nzeto na pemba okweya. Vraiment. Oke na zamba kuna nyoka suyo. Tala. Mutu solo bote. Mutu solo bote c'est que pasteur yo oke nemba montagne te, oke bangomba te te. To ba no prière siko tina tongo. Je suis un homme de prière, un homme de parole et de prière.
J'ai compris le mystère des cieux, de la science, le mystère de Dieu. Parce que la Bible dit, les principautés et les dominations reconnaîtront par l'Église la sagesse variée et infinie de Dieu. Nous maîtrisons cette sagesse variée et infinie parce que nous sommes Église des personnes mises à part pour servir l'Éternel. Amen. C'est ça en fait. Il y a un prophète moko a maté dernièrement ako kitsabango. Prophète on a za commune Kinshasa wana. O batiki l'église, église ya munene boyebi prophète yango. Prophète wana o batiki l'église héritage na commune Kinshasa wana. Côté à mama yem. Akene dernièrement akitisi batu nyoso na ngomba. Bon, si réellement bon matin na ngomba pona bondela. Ba o kitsabino pona nini? Ozomona. Parce que ngombe comme une aventure kuna. Et puis ba miyibi ba comme na ngomba kuna. OK, retraite na ngomba kuna. O la lo tiki téléphone ba yibi au téléphone. Hey! Il y a plus Dieu là-bas. Ngana tunoka question. Soki yo mati ngomba ko luka nzambe. Po nzambe azana ngomba. Bato ba vanda na ngomba. So ba nimba luka nzamba okene wapi? Ba okene matiti. Bo bato ba zama matiti ba okene wapi? Nzambe azana na ngomba te. David la vit dans la vallée. David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Sa houlette et son bâton me rassurent. Même dans la vallée, la houlette et le bâton de Dieu sont là. Et ça, on peut nous rassurer. Dieu, il est omniprésent. Même dans le Azali, même dans le plateau, pendant que je prêche, si tu as la foi, tu seras guéri. Toi qui es malade, je m'adresse à toi. Toi qui souffres, tu as des problèmes, des difficultés. Mon Dieu est vivant. Il s'appelle Jésus-Christ Yehoshua Hamashia. Le troisième jour, il fit ressusciter. Il va te guérir parce qu'il a un nom puissant qui est au-dessus de la maladie, des problèmes, des difficultés, du trouble et du chômage. Il est puissant pour t'exaucer. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Dr Patrick Dikambangomba. On a l'émission Mobimba. Mais oui, problème les athées. On a l'émission Mobimba. Donc, moi, janvier 2022. Pasteur a relevé Penabis. Albi Nzambe inspiré na tomata ngomba. Bon église na yo. Eza sainteté. Église oui. C'est l'église de sa sainteté. Eza sainteté, eza pureté pour eza pureté. Aya osala. Oh. Et puis ozoko sabato que non, awa eza place ya lieu très saint. Nzambe azaka. Nzambe azaka ko luka na ngomba poani. Yo pasteur, est-ce que pasteur bon eza pasteur? OK. Asa pasteur te. Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Il est dans sa parole. L'heure vient où elle est déjà là. Ça ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem. Merci beaucoup, Dr Patrick. Tozaka nakati ya mois de décembre, le 25 décembre, Noël Mbotama ya Yesu Christ. Nangana si ça non kuluba pe que non décembre eza mois ka ba problème té. Eza mois ya transition. OK. Oko zapena ba pasi. Okomi na nemuso asika. Nzo ando komi na année ya accomplissement ba promesse na yo. C'est ça. To linga décembre ya. Ozomona. Parce que décembre il y a pour mettre fin. Na makamyo sur leki. Au côté pe na saison musu asika. Ozomona. Et puis ezali mois ya relaxation, ya liberté. Parce que banguna oyo baluka ki ba juif. Bakufa. Bangone bakufa ki. Nzambe opesa ba juif pouvoir. Alobi albokende. Bo saka na bango. Bo massacrer bango bo bango. Et ba juif ba bomé banguna na bango. Banguna no ba okoya quand en décembre oyo. Si seulement si tu mets la parole de Dieu en pratique. Amen. En tout cas, voilà ndé na uteko tuna yo. Makambo le 25 décembre. Décembre Noël. Est-ce que date wana ya Noël ba chrétien bazo mériter ko fêter yango? Est-ce que ya solo Jésus-Christ abotamaka le 25 décembre? Et puis ba nani ba tchela biso date wana ya le 25 décembre? Merci beaucoup. Maman Sarah, je pense que non. Bato ba tchela biso date wana le 25 décembre ba romain. Nabia empereur Grégoire 13. Yem tana biloko wana. Ayeko fixer calendrier oyo. OK. Yem mutoko sala ba biloko oyo. Alors le 25 décembre c'est la naissance de Jésus-Christ. Pour tout le monde en Afrique, ba tout soit fêter le 25 té. Ba bina ba date na bango. Voilà. Ce que to landa date nani. Donc Yesu abotama date wana Bible mentionné en ngote. Loko la Bible va comment en ngote to suka bongo. To suka bongo. Chrétien. Ngai na ko mona boye. Eza bazo kumisa mokonzi na biso. C'est profitable. Parce que muto assemble en église ya musée. Imana
Assemble l'église à Yakimba, Imana, assemble pas Yakato, assemble partout. Tant qu'on va célébrer date le 25 décembre, d'office, bazo, honorer maître Nabiso. Yango na koyebisa ba chrétien boy. Oh non, biso to fête en ngote te. Baalo ba comme maître na yo. Fête na yo kaka. Par rapport ya komatsaka level ya grand frère. Komatsaka comme maître na yo. Mais yo mo yebi ke non, abota mané. Pour ça na ba courant mususu. Barbi ono Noël. Noël. Non anglais, elle. Et l'accent Zambé, c'est que jour sans Dieu. Noël. Le jour sans Dieu. Voilà ma courant monsieur ba chrétien, ba boire fêter ba fête à Noël. Mais ngai docteur Patrick na condamné na batouana parce que ba ça l'interprétation ma bé. Noël et l'accent no na elle nengeni. Oh no l'accent négation en anglais, elle les ana qui hébreu. Alors contraction ba moi na toboité. Mais ça ne moi te mais Noël ba komango na moi 2 points likolo. Oh. Si quand on va comme Noël na moi 2 points. Tant que que non, est-ce que non anglais à la moi 2 points. Donc na yo pe pasteur aux à côté. Donc fêter la bisou Noël yango pour na to mulaka maître. Mais na kata mitema, tu vois que non aza na kata mitema na biso. Abota maté parce que avant qu'Abraham soit, lui il est déjà. Abi les jours où Abraham ma vie. C'était ce jour-là qu'il fit tressaillir de joie. Bah juif pas tout le babi yo, osa mona muke, obota muka mikolo, oso manqué Abraham abi non. Abraham a vu mon jour. Oh, nana que nota Abraham. Babi que il y avait 3 personnes, 2 anges. Na mutu mo na 4 wana, mutu wana ndai bisa Abraham abi que non, l'année prochaine à la même époque je reviendrai, Sarah obota mona. Oso mona, mutu ngo zaki Elohim. Il y a un Exode chapitre 6. Nzambe azo bisa Moïse abi avec Abraham, je me suis présenté sous mon nom Dieu tout-puissant. Mais devant toi, Moïse, voilà le nom qu'on m'appellera de génération en génération. Je m'appelle Éternel. Donc, décembre, le 25, tu as vu que non, tu as magasin à Bango. Tu grand prêtre Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Mashiach. Tu profites comment est-ce que Banzam na Bangoana? Banzam na Bango, est-ce que ça la journée au biso to kangi babisaka, to kangi ba magasin na Bango, ya biso pour la ko fêter ko célébrer. Non. En tout cas, merci beaucoup docteur Patrick. Ba signaler nga to komi vers la fin émission na biso. Question mo ya suka, siko ndenge to mona ba pasteur chaque fin d'année. Bon, bimisila biso ba calendrier o année de prospérité, année de miracles, année de bénédictions. Est-ce que ningi bo batisa ka ba année yango ezalaka recommandé par Nzambe to bosa elaka qui passe ta cas par rapport na bénir année o pour na ba Nzambe. Ah, maman Sarah mituna na yo eza compliqué. Ah, oza mystique. Aux hommes d'un grand esprit. Ah, bon, nous répondre boy. Et ça a passé monsieur Bazara inspiré. Nzambe ebisie. Et ça monsieur Bazara inspiré te. Par courage naï. A baptisé à Néwana. Et puis Bible dit que non, Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. Ozomona. Mais na kati accomplissement wana okomona pe miracle na yo. Net nenga na baptiser ane yo. Pour une mission na biso yo. Ouais. Na baptiser ngo selon ngai. Eza année à vitesse pe à multiplication. Année zoya. Vitesse et multiplication. Année à vitesse pe multiplication. Au mona ke no bano libala e ya na vitesse. Aussi makisité. Benga ngai docteur Patrick Bendiciel. Na ngengise na binde ba ngengisa étoile. Batu musuba kina banda nganga menga na binde bazongi sa étoile ya moto na binde bangengi sa étoile ya moto. OK. Mais oui obenginga na ngengi sa étoile na yo. Amen. Aussi makisité na wanganga ti parce que toi la Jésus-Christ et apparaîtra qui et disparaîtra qui et réapparaîtra qui. Comment ça? Tant ba mage ba mon étoile à Jésus-Christ ba comme na ndako Hérode muto akisi ba mon étoile té. Il y a des moments où l'étoile est limou et mon anaté. La chance est athée. L'opportunité est soutée. Maintenant, ma mage va tiki n'a pas de kei.
étoile réapparaître. C'est ça, mon émission, tout ça, l'étoile. Il faut 3 semaines. On va parler de l'apparition de l'étoile, de la disparition de l'étoile et de la réapparition de l'étoile. Parce que dans 4 étoiles, il y a 3 choses. Il y a 3 choses dans 4 étoiles. Il y a la mission, la réussite et la prédestinée. Et puis, il y a 5 étoiles. 5 sortes d'étoiles. Il y a une étoile blanche, étoile jaune, étoile rouge, étoile bleue. Nous sommes dans l'émission étoile et bande. Étoile amène la bénédiction. Batou Moussousou, quand on a expliqué ma étoile, mouton a faible, créature a faible. À mon aura net ma magie. Oh ma kisi, te, Nzambe abisi Abraham, bima libanda. Tanga likolo, banda tang. Abraham no tanga minzoto, abi Nzambe abisi Abraham, bana yo, bazoka minzoto alikolo, minzoto. Joseph alai na ndoto, alota yemo aza munzoto, bande kone baza minzoto. Amoni père na bango aza soleil. Amon maman Lynn, soleil pèse à mon zoto, bien. Lynn pèse à mon zoto. Donc, ma minzoto, ma astre, et ça, ma chrétien, ma pasteur ne battait à rangote. Donc, battait à ma étoile nante. Oui, bah, étoile jaune, étoile pembe, étoile bleue, étoile rouge. Oui, bah, nous, on a 4 étoiles, on a 3 grandes choses. Oui, bah, étoile jaune. Étoile jaune, étoile, n'a pas expliqué, n'a boy. Dans le aussi côté. Les lotés. Basé la balade émission Oyo. Basé là. Ma maman nana kalemba. Bat na yo wana balanda wana. Basé là, bakoyeba tin étoile. Et puis mais Laura le lopet aussi si na biso décembre, je crois lobito lobé l'étoile. Donc na décembre maman ya ba race ya batu. Donc, maman ba liwa ya batu. Tolo bela lobi ba race. Maman race liwa. Donc ta étoile. Étoile si côté étoile faut se mener. Étoile. Batu ba la étoile docteur. Étoile ba. Na mon ba sponsor pe ba zoyati. Mais ceux bato n'importe comment, n'importe quoi, n'importe qui. Moi ba sponsor. Ba soutenir. Ceux ba sponsor ba yepi ba soutenir pe docteur Patrick. Oko tinda pe moi ce ni moi le répète. Décembre ngo. Quand on a une émission, docteur ils ont attendu que nous retanga pour que nous aya alo n'importe quoi te. Ayi bisabino makambo eza na Bible. Ozomona. Somo ke na ko ba maman étoile jaune. Oh. Étoile jaune, étoile l'accès, étoile la royauté. OK. Ba tu nyonso tout. O bazaka na race comme ba konzi. OK. Étoile o mutemi étoile jaune. OK. Yango ba mage, ba mema ki or à son amir. Or eza couleur jaune. Bah mon que non oh c'est le roi Jésus les commerçants bah mage oui que non bah mage bah ça bah magicien bah mage magie bah ça bah magicien na lobele pe bah 3 mages wana na ba kombo na bango bah sangana na tout na ba fandi wana bah tanga ba bengi constellation masola constellation bah chrétien bah masola constellation te bah mona ma constellation loko les hommes ma mystique ce qui ndenge nini. Oh, Balaam na Bible, sotangi na nombre. Balaam wana zaki muto a prophétiser en bien et en mal. Aye pas prophétiser contre Israël. Atal na musika bien, na kokate ko maudire peuple. Je vois de loin, non maintenant, un astre sortira. Je vois son Dieu se dresse comme une lion, il se lève comme un lion. Je vis un astre éliminé sur ce peuple. Wana muto akisi. Babengi pour la Israël mabe amoni astre amoni kongenga. Alors Jésus allait commerçante allait étoile jaune oyo. Étoile la royauté ba mage ba magicien ba moni ba eli or et la kisi oyo aza roi yango moi na Bible Moïse azoyebisa bana Israël apporter de l'or premièrement au temple pour construire les tabernacles, de l'or, or, argent et rein. Pourquoi Moïse a 5 or? Au monake, arche de l'alliance, ou ensemble, batongango en or, batia nani, teinte d'or, et ça n'a chérubin, protecteur, oh ma papa n'a pas besoin de faire likolo arche ba chérubin ba destiné bango en or
Et ça, un objet belé. Au bandé au Sahel là, dans le temple, c'était en or. La royauté, il y a la royauté spirituelle et la royauté étatique. Dans la mission étoile, on a expliqué étoile rouge, étoile bleue, étoile blanche. Moutoisa faible na molimu. Ne batol babanga ba kombo lo neti éliminé. Je vais t'éliminer. Oh, c'est un mot français. Na ko ngengisa yo. Muto banga ne ka kombo wana. Moi le docteur Patrick Tala, docteur ande mona pasteur té, ande mona prophète té. Nous avons reçu la connaissance pour la rolongola batu na mabe. Kotia bat na chemin, bat bayeba nini o ezali oyo o tokobe yango nini komo na nini bayeba mamanzami. Au moins dans le jardin d'Éden, balobi na kata jardin, ezaki na ba matière première, ba émeraude, ba topaz, ezaki na ba chrysolide, balobi la ba diamant, ba mercure, ba biloko nyos to wana. Mais au moins na no ba vendre ba opekisa muto ala ta horte. On ezawe, chenette horte, bagite. Yo ozobo ya or. On a une église na biso to la ta biloko matoite. Tola ta ba orte ba peksa la Bible. Ba peksa na verset nini. Interprétation verset wana. Na ko expliquer yango. O basi ba la table ma milai. Ba kanga ka suki te. Ba awa na plateau na le blog wana. OK, na komango. Na komango. Ti to koma ti moi c'était à toi te awa. Le ministère de la femme. Ça existe ou pas? Donc émission aux émissions monene Nzambe apamolo mama Sarah na initiative oyo oyebi makam oyo ngana ko tanga ngona théologie na tangi bambula na théologie ya malamu na zui ya mabe na boaki na sali analyse pour na ko sauver peuple de Dieu soko za na ba remarque au benginga mam na lobi za réfléchi et puis ça rationnel so za na moi à jour au benginga so lobi ke no ke na longa melo au benginga to solo la lokola papa allait en France yalbi na ngabi docteur Patrick ngana ngina comme disciple na tina monga mega otangisa akanga nga mais oui lokola maman appelle na Canada et na comme on élève étudiant matsu obenga to pour na problème to bazana pour ça ya cours kaka na tangisa bo maman nzam ngabi OK maman na tanga na théologie maman na ngoki yango na analysons ensemble licencié en théologie pourquoi obimisa maelo na wate pour na otea batu mutu so okene na école kuna tezana poto libanga mais quand même une mission azola na makambo moko ayeba ke no bakene na ngomba te osamela nzambe kuna nzambe azana ngomba te. OK, merci vraiment docteur Patrick. To komi na suka pour ces messieurs si la té surtout maramba étoile oyo na mona ra neti lobi émission ezalaka yango. Mais nzamba sunge ezala yango te to sala lanu liste la to si ça no mamna biso nyonso pourtant to ban étoile eza mambe belé pour étoile tant on va expliquer ba constellation. Oui bi constellation 12 constellations. Bana na nzambe mambo ba ebi yango te. Ba te en église te. Mais dans la carte la Bible. Joseph a mona étoile eza Siméon étoile eza Ribin étoile eza Manassé plutôt eza Gad étoile eza Lévi a mona étoile na ba kombo ya bato pe na tonga la mukiabi papa yonde na mona ki yondo za moi mama yonde sanza mais so mambo be banera te église o te occultisme occultisme ndenge nini nzambe azana science makasi koleka ba occultiste wana biso ne ba pasteur ne peut-être okuta na pasteur azana connaissance te asuka kana batime yamba pesa mbongo non c'est lui qui a la connaissance a le pouvoir non mais amino na connaissance na ba verset biblique ndé na oketeo makambo beza la Bible tete mam na loba nyonso na kati ya Bible. Merci beaucoup pour l'émission. Merci docteur Patrick. Tokomi na suka na ebito za na quelques dédicaces ou bien moi liloba suka ya ko lobela bana nzambe ba landi etiko. Liloba suka ezali boye. Moi à décembre eza moi transition. Moi ba complication ba problème. Ba maladie, ma mbebele et côté na mokili.
liwa elamuki oza na ba problème oza ba difficulté bandoto ya mabe benga mosakoli le prophète mobikisi docteur Patrick na robondela pona yo. C'est Dieu qui guérit. Moi je suis un canal par lequel Dieu passe pour guérir. Et le Dieu tout puissant qui nous a dotés des capacités surnaturelles va te guérir au nom de Jésus-Christ. Biso ngai nandimelaka Jésus-Christ de Nazareth Yerosho Amashia na simba ki cité na sangisa nzambe na ngana nzambe mususu te. Et soki na bondeli pona yo, tu auras ta guérison, tu auras ton miracle. Ozoluka mikanda na poto, ozoluka promotion awa, ozoluka libala, okozwa yango, ozoluka keno assemblage ya famille, eko salama, okomone kolata nzoto. Je crois à ta destinée prophétique et ton avenir est meilleur. Na pambolio fuluka, yom tozolaka na biso, yom to tia ba commentaire na malamu. Zambe apamula yo, yom to partager be mission, zambe apamula yo. Yo pe muto finga ngai. Au fin abiso à pasteur, la Bible dit qui es-tu pour juger mon serviteur? Même s'il tombe 7 fois, je le relèverai. Yo ton arabiso, yo kitikabiso en public. Notre Dieu est merveilleux. Il te voit. Nzambe pa mula maman Sarah, o pespiso valeur na 4 émissions monene oyo. Réfléchissons ensemble. Toko za maye le pebele, mais maye le ne va ndako. Ezo neti David abo mabalion na ba ous na kata zamba moi mutombo na ye ezate même ko bimaki en public a beti Goliath maramoko masola David est chargé nzambe pa mula papa Paulin ce qui mange bimi bien ye ce bimi mabe kaka ye na pesi mbote na mama Nana Kalemba nzambe apamula mama Nana Kalemba nzambe apamula mama Anaka Songo Karine Kasongo mama Meda Mukuna Maeva na mama Yvette na Suisse. Zambe apamula bino 2022 année de vitesse et de multiplication. Merci beaucoup docteur Patrick, merci na bande konyos tout bolandi biso tokutana na bino mbala sima na émission mususu. Au revoir. Ciao. Au revoir. Ciao. Au revoir. Ciao. 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 Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.